Congo Kimia TV. Mais toko profiter na liwa ya viete po na kokanga Kabila. Non. Banakin ba ko lanangai bokuluka jour ya kokanga Kabila. Jour wanate. C'est ça, c'est ce qu'il y a le barrage d'Abisso. Prenez-vous en charge. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire, pour moi, tu sais qu'il dit Azana idéologie à non violent. Non violence. Ezali Kolobakeno, c'est qu'il dit à Koki, Kobimisa Batute, Namandouki. Parce que le soulèvement populaire. Voilà. Le soulèvement populaire, on a Bozali Kolobana. Et comme à niveau mokoke, et comme à guerre civile. Nazali Mokonzi a des pèses. Oui, Ezala Félix, Ezala Justin, Ngande Mokonzi. Je répète, Ezala Félix, Ezala Justin, Ngande Mokonzi. Il y a eu des pèses à Wanamokoyo. Non, 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 on a mouquette. Ngana Justin, Félix, toute sa génération. Tu sais qu'il y a Koufi, mais yo, tu sais qu'il y a Ozali Kolanangaï. Tu sais qu'il y a na Kati na Makila na yo, tu sais qu'il y a na pensée na yo, tu sais qu'il y a na Kati. Il y a idéologie, oh yo, tu sais qu'il y a sali, et la katinayo. C'est quoi? Un état de droit. Tozo Bundela, un état de droit. Tu sais que Dieu n'est pas mort pour moi. Tu sais que Dieu n'est pas mort. Tant que moi j'existe, tu sais que Dieu existe avec moi. Tant que Manhattan tu existes, tu sais que Dieu existe. Tant que Pati Bofondo Azali, tu sais que Dieu existe parce que Tozali n'a objectif moko Congo échange. En tout cas, na koloba ke mes condoléances na bisonyo soba na Congo. Franchement, Ezamawa Ming, Ezamawa, Papa Tshisekedi akufi, une des personnes au tokanisa ki ke ako mekako bongisa Congo na biso, mais mawa Ming en tout cas na kolobaka ke molimo na ye nzamba ya mbango po papa na abundeli Congo. Malheureusement, pour nangana olobaki nzamba bengi ye bozomona même biso toza awa na kati ya Poto, na kati ya Genève, na zana gare Genève Cornavin, mawa ezali, mawa vraiment ezali, naza ko partager ngo na bandeko nyonso ya Suisse, ya bino kuna boza sur place na Congo bozala fort, bozala fort, bozala fort. Bolela papa na Kimia TV. Voir le Congo traitant. Votre site d'actualité politique. Bonsoir, bonsoir, 3W Congo Kimia TV.com. Nasi Bozomona, Toana Sangoya Mawa, Tozole Lagaga, Papa Etienne Tshisekedi, Ramulumba, Président Eli, Aouti Gotika Biso. Alors, Tozana Stani Kabouya, Toyambiye, pour vraiment expliquer Biso, les Cambonines et l'équipe, et puis Ezandengini, le programme en peu Ezandengini. Donc mawa oyoyo ezaka rapport na biso mokote mawa oyo ezu voir même na masanangai Pati Bofondo les guerriers code 12 mawa oyo ezu Arsène Botango elangampela mawa oyo ezu Stella Kanta ezu peuple congolais mobimba. Alors toyambi Stani Kabouya akoka ko expliquer biso ezandingi nini akufi na nini. Alors bon rester branché na 3W Congo Kimia TV.com. Alors, caméraman, Salam Moussala Nayo, match est bien. Bonsoir, Stani Kabouya. Bonsoir, mon frère Manhattan. Boni ba santé. Santé, ça va. Ça va par la grâce de Dieu, mais ça va pas. Nous comprendre. Vous avez sango, mawa, vous avez affecté pour le masolo. Il y a liwa papa Etienne Tshisekedi. Tout à l'heure, on a un discours vite fait. Est-ce que c'est possible ça ou bien tu continues merci tout d'abord na Congo Kimia. Merci Nayo, merci Napati. Ezali discourté, Ezali juste pendant que l'héros de la démocratie, du progrès social, d'un état de droit et de la paix, de la libération et du changement. M. Etienne Tshisekedi, Ouamulumba, a rendu son âme à Dieu. Mais son esprit reste à jamais vivant jusqu'à la délivrance ou à la libération de notre pays, Congo.
Voilà, c'était ça, un petit discours ou un petit message que j'avais au cœur à partager avec nos téléspectateurs. Je m'excuse. Au Balanda Bisso, voilà, c'est un peu ça. Merci, Stani Gabouya. Vous allez mieux placé parce que normalement, vous allez monter parti à IDPS. Vous allez expliquer Bisso. Ezalaki ndenge nini eleki ndenge nini po président na biso Eli azalaki na Kinshasa tomoni na ba réseaux sociaux amataki na avion ayaki kosala nini pour se retrouver lelo yo na liwa. Non mais écoute, c'est dur vraiment à Koloba dans le sens que non Azamuto Azwaki Pepo Azui avion, il était en bonne forme quoi. Azaki na saté nyonso comme naye na poto falaki asala basala check-up, falaki basala contrôle ya ba maladie Azaki nango, je peux pas citer ba maladie Azaki nango, mais le problème est que photo que non déjà Papa Nabiso, il était avancé en âge à 84 ans. Na liwa eye kozwaye mais ezaki te que azaki battu na maladie te tango longi Congo abana kotambola, il était en bonne forme vraiment azaki bien tango azui pepo akomi awa et sali que non bon liwa ezoye hein ezuye accueilli tozolela il y a motu ezaki non akufi hein to yebi ki akufi mais esprit na ye zo continuer nazo zela ba question na yo poto évoluer nazo zela ouais nazo zela ba question na yo poto évoluer nazo zela ba question na yo poto kene vraiment na mozindo mais alongwaki abana kobela et puis voir âge na ye et sali que non voilà akufi. Merci beaucoup. En tout cas, et ça n'a pas passé. Na bandeko nyonso oyo bakolanda vidéo oyo na kosenga na bato nyonso bakolanda vidéo oyo bazwa ta 1 minute moko de silence pour na papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alors, bato bazoloba il paraît azalaki déjà na maladie depuis kala. Il paraît ezalaki ndenga Kabila zo suicidé na malembe. Il paraît. Non. Écoute, ce n'est pas le moment. Il y a tout ça lango polémique. Non, ils a place à cause de polémique. Je suis vraiment conscient na maloba o nazali ko loba na baiba kolanda biso. Ils a maladie, azali kobela, ils a pe âge na yepe à 84 ans. Manhattan parti tout le monde va suivre biso. Boye ba que non mutuana a souffrir rebellé à côté trop boloko, à côté trop prison. Mutuana na mokongo na ye et komami un père Mobutu Achaye moto a betami et loko sali que papa na biso akufa lelo eza que non souffrance wana et puis ils appellent âge na ya poussi na âge voilà ils allaient que non Kabila non je peux pas na koki ko côté ka produit tu sais que dit pas Kabila te non tu sais que dit à salitan na ye Zambé a joué voilà c'est tout quoi mutu aluka polémique tout ça sous Kabila non on n'est pas là pour Kabila non. Mais tant aux qui ba nouvelle hier et ça qui on dit. Non, tu as une nouvelle, na ba master na ngai, tu as passé une nouvelle Isayo. Isayo parce que nazaki j'étais au travail, nazaki nouvelle ango yo muto bengi ngai otineli ngai message ango. La émission non c'est arrête à vérifier. Et puis tant na yeko benga Belgique, nazaki na musala, ba confirmer nga. Et voilà, nouvelle wana izunga na place moko mabe na leli
Tilelo na lalité de plusieurs na lalité hein na kangimi souté na lalité et na lela na ke musalate voilà to zali wana kwa nouvelle wana esali biso mawa plein mais ya motu ya na zali kobakisa na yo banatan pona kolobake tu sais que dia kufite tu sais que dia kufite tu sais que dia kufite tu sais que dia Kiseke dia kufite Kiseke dia kufi mais IDP c'est kufite le va bien tu sais que dia kufite UDP c'est kufite tu sais que dia kufite parce que yo ozana esprit tu sais que dinakati na yo Pati place azali azana esprit ya tu sais que dinakati na ye esprit tu sais que des anini ou idéologie tu sais que des anini idéal tu sais que des anini ezali un état de droit quand on parle d'un état de droit c'est quoi wana tokolobelango komba sikoyo ndenge leader akei ekosuka wapi te Tshisekedi corps âme une personne vient de nous quitter parce que mutu bana otila kaka mutu oyo batutu bana otila espoir ye wana auti ko quitter biso abane ko tia Kabila panzi likolo ye wana auti ko quitter biso siko bobongisi nani oyo akotia Kabila panzi likolo ye moko pe atiki nani. Voilà. La personne de Tshisekedi, corps humain, physique de la personne de Tshisekedi, il vient de nous quitter. Mais son esprit règne en moi. Son esprit règne en toi. Son esprit règne à Pati. Son esprit règne à tout Congolais. Et pourquoi je dis que son esprit règne à nous? Parce que nous voulons changement au Congo. Nous voulons un état de droit au Congo. Nous voulons un Congo nouveau. Nous voulons un Congo des social. Nous voulons un Congo là où il y a du respect des droits humains. C'est pourquoi je te dis que non. Tshisekedi, physiquement, elle est morte, mais son esprit demeure à nous. L'idéologie de Tshisekedi demeure à moi, demeure en toi, demeure à partir demeure à tous les Congolais. Non, non, c'est ça le rêve. Le rêve que non. Voilà, il nous avait déjà bien dit, prenez-vous en charge. C'est comme Ozana Mouananayo, Ozana Ndaku, Ozana Bana. Bana Bakoli jusqu'à l'âge de 18 ans. Oyebi, Ngana Yona Binonde, tout ça, boye. Bapara, Balongola, Bissona Bandaku. Akufi, atikali koloba soulèvement populaire. Ponanine, Akufi na likambouana. Voilà. Nazo Komawana. Bokosala koma. Bokosala ndenge nini. Nazo Komawana. Nalingi boye, tant ozali ko chauffer nga na ingaka boye. Mais biso na bino, ba parents na biso ba benga na biso na bandaku, tant to komaka ba 18 ans. Tant to komaka ba 19 ans. C'est-à-dire papa ngala qui sait que non, prends-toi en charge, tu es un grand garçon maintenant, débrouille-toi. Si tu veux faire tes études, si tu veux faire l'université, si tu veux pas faire l'université, mais moi je suis là, papa, à l'obikende. Ce qui a repéré, c'est un bon au pays. C'est ça, c'est ce qu'il y a le barrage d'Abisso. Prenez-vous en charge. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Soulèvement populaire, pour moi, tu sais qu'il dit, il y a une idéologie non violente. Non violence, ezali kolobake non, c'est que des akoki ko bimisa batute na manduki parce que na soulèvement populaire. Voilà. Na soulèvement populaire wana bozali kolobona et comme à niveau mokoke et comme à guerre civile. Et comme à no soto bomi soldat to bomi policier, to zu arme to récupérer arme. Est-ce que voilà. Voilà. Ce que yo biso ezali bongote. Pourquoi je vais t'expliquer? Pourquoi Kabila n'a bazali contouré Kabila pour le moment. Ce qui te sali soulèvement populaire. Toi raisonner. Laisse-moi le temps, je vais expliquer. Toi raisonner. Manatan yo zana mbongo, ozana bokonzi, pati azana mbongo, azana bokonzi. Ce qu'on a ye na batu simanangai, pati bofondo. Siko yongana ye na batu simanangai. Na kimisi Pati Bofondo. Imagine-toi, Pati Akokende, Ngambu, par exemple, Akende Ngambu ya Animas. Ok, puis toi à Genève. Mais Pati Bofondo a yebi déjà Genève, les 4 côtés à Genève. Pati a yebi que non sous na koti kotoyo, na ko ningisa.
Parti bofonda yebi que non so na beti boye batu ya ngambo wana na kozango na commune wana kozango en otage. On comprendre. Mais solution est que to pousser parti à comme à niveau wana ti. Parce que parti azana mongo parti azana biloko nyoso. Quand je donne l'exemple de parti, si je vais parler de Kabila. Na batunaye. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Toi qui es dans la démocratie. Tozu Kabila, tu vas ici, tu vas organiser élection. Élection fait Esalima. Comme ça, tu vas protéger Kabila, tu vas protéger Parti. Pour Parti, à Luka, le lengete, il y a la révolution, il y a la rébellion plutôt. On comprend? Parce que tant beaucoup le bakaka révolution, dé. Bazana makoki, bazana mbongo, bako déstabiliser Congo. Parce que tu as vu que l'Est et le Congo, ils ont pris en otage par Batouana. Kabila a fonctionné dans Museveni, na Kagame, na Tanzanie, Ouganda, Burundi. C'est que ce que Kabila, soulèvement populaire, mais à se réfugier dans Bambo Kawana. Et puis tant à zonga, à déstabiliser le Est et le Congo. C'est pourquoi Bisso Tozali Kolingate, soulèvement populaire. Aujourd'hui, je vous dis, les Congolais, bino na miso, pour na koyeb sabino soulèvement populaire, ils allaient solutionner pour na Congo. Non, ils ont solutionné. Il faut que la démocratie, il faut respecter les normes et la démocratie. Il faut Kabila to kenenaye maleme jusqu'au bout. C'est pourquoi Zalina idée soulèvement populaire, ça demande tout d'abord l'argent. Ça demande le moyen, ça demande l'encadrement, ça demande toute une organisation pour faire cet soulèvement populaire. Alors, merci beaucoup, Nassir Bozo Yoka, Stani Kabouya, les grands combattants. Moto Pena Abundelaka, ma solo, il y a IDPS, Namboka Nabiso, Yeyo. Question que Yelingai. Mais quand on a fait bato balandi o bakolanda biso yo nakati ya IDPS ozanani. Non, merci. Lelo nengo invité na plateau na yo nazan vraiment na ko se présenter mingité mais na ko respecter yo na question na yo nazali président, c'est-à-dire nazali responsable, c'est-à-dire nazali représentant. Il y a section, il y a Genève, c'est-à-dire que IDPS Genève, ezali ngai mutu nazali kokamba yango, ezali ngande mutu nazali na organisation il y a UDPS Genève, c'est-à-dire le colon ngai tozali na président fédéral, tozali na ba adjoint naie, après ba adjoint fédéral, tozali ko na ba président et à chaque canton oyo bazali ko représenter parti à UDPS. Donc vous allez soutenir financièrement. Soutien il y a UDPS ezali et pas inayo ceux qui ont adhéré na katia UDPS ceux qui parti bofondo adhéré na UDPS na cotisation oyo to salaka de oyo salaka non mbongo et kobima mbongo to koki ko organiser quelque chose, voilà, c'est comme ça. Alors awa sikoyo papa akei Félix Tshisekedi hier au Soukaboni a continuer à la première ministre bino pe bokoloba bato bazana kati wana babima yesugoyo akosuka comment eza ndenge nini? Merci pour la question nayo. Non, tout d'abord le problème photo talana miso nabi que parti esike azali ko la nabiso azaza biso bien nani IDPS eza ya Félix T. UDPS ezalaka ya président Tshisekedi te. Pardon, on comprend bien te. Balingaki ba nommé. Awa suko papa kei. Azaka na chance à nommer ou bien éliminer. Voilà. Nazo comment wana. UDPS ezalaka ya papa te. Papa azalinde idéologie. UDPS eza Félix T. Tout d'abord. C'est-à-dire na kati ya UDPS en tant qu'organisation. Quand il y a UDPS, en tant que toute une plateforme ou un parti politique, tozali na ba organisation autokoki organisée pour natoye basiko que non. Par exemple, nani akoko masiko président ya parti. Il faut toler kana élection. Il faut tout ça l'élection toye ba que non mutu songolo siko akoko ma président ya
UDPS comme papa Aouti Kokufa Aouti Kotikabiso. Vous avez un président Kabundu à Kabundu. Et Azali secrétaire général il y a UDPS. Président Zalakate. Président de Tshisekedi. Adjoint. Non, président Azali Tshisekedi. Kabunt secrétaire Nabiso général. Alors, si voilà, il faut. Pourquoi vous jouez à Kabundu Il faut qu'il y ait une élection. C'est tout un parti politique. Il faut bien. Ils sont bien organisés. Il faut qu'il y ait une élection. Félix, Félix a combien pour moi na papa. Oui, pour la question nayo, nazo répondre yo. Félix, Isaka IDPS tende mutuichak et proposa que Félix a la première ministre na gouvernement Otozali Kozela. Non non, ezali force ya ba politique nyonso. Ezali force ya bayeba ko c'est la politique nyonso. Bato ya rassemblement et bato ya dynamique, bato ya nani G7 na ba personnalité nde ba proposa ki ba non non. Sikoyo bokonzi oyo il faut ezongela na UDPS parce que UDPS ne mutu azali masse. UDPS ne mutu azo sala que non. Kabila a bougé. C'est pourquoi la question na nazali koyebisa yo que non ba bazali kolanda biso bobanga te Tshisekedi a profité toza plus de millions et de millions de Tshisekedi sikoyo. Mutu moko banga te. Tshisekedi azasi connaître Moïse. Tu sais Moïse tant abimisi bana Israël na katia boumbu à la kisi chemin. Mais Moïse n'a pas pris les enfants d'Israël dans la terre promise. Non. C'était Caleb avec Josué. Batuba kotisi bana ya Israël na katia terre promise. C'est la même chose avec papa Etienne Tshisekedi a oti kokufa mais a créé chemin. Azali on dirait mutu ya train. Azali on dirait azali chemin de fer. Train ekomi tozo kende toko kende. Merci beaucoup. Train ekomi tozo kende toko kende. Alors question monsieur c'est il y a vite fait nègre ezala pour tozo courir derrière le temps. Alors ndenge suko programme ya matanga ya Etienne Tshisekedi sur longo Belgique et qui dit que ça est-ce que bato partir na mususu bakoya kolela na biso ou bien toko bengana bango? Non, Tshisekedi voilà, ça c'est une bonne question. Tshisekedi PRD. Oui, Tshisekedi n'est pas il n'est pas un Tshisekedi de l'UDPS, non. Tshisekedi c'est Azali héros national. Tshisekedi na Kabila akogumama liboso ya Tshisekedi. Tshisekedi Kabila koya. Bato ya PPRD bakoya. Bakoya kolela na biso. Tshisekedi aza na niveau ya UDPS te. Bisonde batu tozo sal que Tshisekedi atika na niveau ya UDPS. Tshisekedi a leka niveau wana. Tshisekedi n'est pas na niveau ya UDPS. Touti ko fait la monument. Touti ko fait la Mandela na biso. Soki baye boko sala bango nini? Baza bienvenue. Ils sont bienvenus parce que bazali ko respecter parce que bayebi force naie parce que bayebi que non c'est une tête. Moi eko zape moyen possibilité que tu ya kokanga pe yembala mo ba ko ya wana ko gumbama. Tanga zo gumbama na bino boko sala quand même masse. Bo ko zo yembala moko po boluka kaye. Voilà. Mais toko profiter na liwa ya viete pour na kokanga Kabila. Non. Banakin ba ko landa ngai boko luka jour ya kokanga Kabila. Jour wana te. Pourquoi? Parce que maintenant la lutte continue. Ça vient de commencer. Parce que place Yozali, place Pati Bofondo Azali, ce qu'on dit tous mes bandits. Le liboso ça quitté. Ti liboso tu vanda ko tchele motema. Ero akufi bref tous les gars biso programme été alors programme nango programme ya des yango na Belgique et zandeni. Programme est simple. À partir de lobby, tous aux confirmations parce que tout d'abord selon ba confirmation news ou nouvelle autre kozwa ba lobby que non corps que a exposé à partir de dimanche la fédération belge ba conseil belge ne ba organiser exposition il y a corps il y avait biso to kende Congo Kimia Jonathan Pati Bofondo ba tout aux kende bela to kende bela tozo image retour na biso nde tozo organiser ce koyo matanga na Genève nazo lancer message
na congolais nyonso oyo amiebi kaza congolais to s'organiser pour tout ça la cahier tout ça la liste ya bato oyo bakozala na bonne foi on ya koya ko chambongo na bango pona nini ba chambongo IDPS eza na mbongo ebele Etienne Tshisekedi eza na mbongo ebele soki tolandi ba message ya bandeko mosusu ba oyo balekaka balobaka voire même na otomona na internet moto asepeli na liwa ya papa Etienne Tshisekedi soki totosusu mbongo wana oyo bango bazwaka eke wapi normalement bango nde bakofinanse mbongo ya gouvernement eyeboye nde mpona kolela papa Etienne Tshisekedi kotiaso lisusu bon nazana besoin ya cotisation te nga moko nazana na makuki nga moko na mbongo Amo na mbongo na koranité liwa ya papa Etienne Tshisekedi na kombo na ngai voilà oza nani oke na organiser liwa yo moko na kati ya Genève c'est que moi tioke bandeko kwa ya stani c'est la clair na biso quand même toyebani te ka osekisa ngai na matanga parce que na lobby que parti au fonda yebi ko organiser makambo ya quand même facilité voilà c'est pourquoi na but tokocha liste batubaya basala dona bango batu faut ba pesa pour organiser matanga alors comme yo moko oti ko soulever point on a pas ko ba non et ko simbate c'est pourquoi je dis clairement que non na moko j'ai des moyens na komisa mongo na ngai na ko zo basal na ko organiser liwa ya papa soki na zongi Belgique je répète Nazana autorisation à organiser l'Iwaya Etienne Tshisekedi ici à Genève, c'est moi. Mais aux Alarayo Moroté, aux Anaba Félix Mbaye, aux Anaba JC jusqu'au bout, au Bazali, grand frère Nayo, Nandenge ya combat ya politique. Bango disait Bazalara avant yo. Comment yo ont ignoré Bango au Tchara yo liboso devant. Frère Nanga. Et quand on expliqué Batouba Yeba. Bango Mamna Bango. Oh, écoute, le bagage sur Rika Etienne a l'équité, le pouvoir à recouvrer maintenant. Nous monnaie gazou tambo anénan. Non. Dans le baka, les jours il y a expliqué batouté. Moi je suis cadre à UDPS. Nazali Mokonzi à UDPS. Oui, Ezala Félix, Ezala Justin, Ngande Mokonzi. Je répète, Ezala Félix, Ezala Justin, Ngande Mokonzi, il y a UDPS à Wanambokoyo. Non, ngana Justin Félix toute sa génération moko na yebi na cadre ke no génération ya ba jeune yo siko ndé mutu président voilà ngande président il y a UDPS na Genève c'est pourquoi nazo le bango président fédéral mokonzi nanga aza monsieur Bilenga à part lui na ba fédéral misusu bazali monsieur Bruno Mukendi ngande patron il y a UDPS Genève. Moi, compte moi que IDPS ndingi ya titi aversa mbongo mo ezalaka a au cas où on a besoin d'association ba réunion mbongo wane servir bozaki nango te wane ezali cuisine ya interne ya biso to koki kolobela ngo te donc to za to mela maya pio donc boya na bino ba ko organiser loko soki ba tie kaye oche pété bango baza capable te to za besoin ko tia sous kaye te. Je répète, Naï n'a qu'organisé Matanga. Je dis à 100%, je vais organiser ça. N'a pas besoin de moutou aya ko chambongote. Mais ceux qui partent au fond, n'a pas besoin aya ko chambongonae. Ache, ceux qui Congo Kimia, Bozali, Manatan Boye, Boche. Et Congo Kimia c'est normal. Et oya po chapo yango ezali entreprise munene et les lara et filmara Matanga et ça la mambebele. To kocha na cadre Congo Kimia. Pourquoi pas? On n'a pas couper zaka moutou à part que président. Voilà. Mais tokolela papa koko pona bana na biso na Genève tozolela ye so na uti Bruxelles na ye wana siko na kocha matanga mutu moko te ameka kocha matanga na Genève te bato bola ngai voilà bola nanga très bien mutu moko te akoki kocha matanga ya papa Etienne Tshisekedi na sans ba consulter ngai je répète mutu moko te akoki kocha matanga ya papa Etienne Tshisekedi na Genève sans ba consulter ngai parce que je suis le président il y a parti na Genève c'est moi ceux qui famille ezali bakoki kocha matanga na bango parce que baza famille mais na kombo ya bana Congo nyoso bakolela ngai nde mutu na ko-organiser na bandeko na biso tout ya UDPS avec les amis de l'UDPS avec le tonton avec le yaya
oyo bazali ko appuyer IDPS na matanga na biso. C'est moi et je le répète. Voilà, mutu moko te a le caméra pour na koko sabana mboka. Non, c'est moi. Alors, Soki organisation Elinge Lobamba Zangai, c'est-à-dire je vais travailler avec Manhattan, je travailler avec Pati Bofondo, je travailler avec Félix Mbaï, je travailler avec Tchousso Bantou, je travailler avec Bakadre Nabiso, il y a UDPS. Je ne fais pas confiance à Nabavie Yohana. Non, je m'excuse, Baba Tonton. Oui, je m'excuse. Hein. Je ne le fais pas confiance. Moutou a sabinoté. Soki to yoki kaka que Moutou a sali a organisé. Matanga yavie. Bolanda été. Merci beaucoup. En tout cas, tu comme Souka Nzambe Apambola Bino, tu dois toujours coller la président Eli Etienne Tshisekedi Ouamulumba Biso Baprez. Les propos tenus, ça n'engage que mon invité. Donc, bon rester branché na 3 fois www.congokimiatv.com. Alors, na précisé bino Pati Bofondo Kalate Aroyamba Mutumogo na Congo Kimia Aroleka pour Pati Bofondo a questionné parce qu'il fallait questionner par Pati Bofondo. Et puis na lobby Susuke na cadre ga matanga nazo préciser que non mikolo oyoyo tous abena na terre matanga. Stani Kabouya lobby mutu mokote aleka sans en consulter. Bon les gars pété beaucoup ça va peuple congolais pour y aller président ya parti à IDPS à Wanakati à Genève. Alors Stani Kabouya Nzambe apambola yo moi les loba souka pour le peuple congolais et puis na ba combattant. Na baye banamboka boko la nangai. Je m'adresse d'abord aux jeunes congolais. C'est le moment. To komi na ngonga wana to mise en charge. Tozali ba jeune. Oui, to koki ko sala ambiance. To koki ko bina. Ben tozali na ba producteur, tozali na ba jeune, ya ba producteur net ba Pati Bofondo, tozali na ba tunyoso oyo ba koki ko sala. Oui, mais le problème c'est que tozana moment oyo ya ba jeune congolais et congolaises, prenez-nous en charge. Luttons pour la liberté. Luttons pour changement dans notre pays. Luttons pour la démocratie dans notre pays. Oui, on peut faire l'ambiance, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se concentrer à ce qui concerne notre pays. Parce que j'ai toujours dit, le Congo appartient qu'aux Congolais. C'est-à-dire, Mungala, Mouswahili, Muluba, Mukongo, ces 4 nations, Congo et Abisso. Congo et Abapayate. Alors, ceux qui biso ba gêne, to tiki, mboka wane keyi, lobi, to rozongo, to lobani. Je vous encourage, je vous aime bien, to za ba gêne, mais to lobe lambo kanabiso, to bunde lambo kanabiso. Alors, pour tous les Congolais, il y a Suisse et à Genève, nazali ko encourager bino, Tshisekedi akufi, mais yo za Tshisekedi esika ozali kola nangai. Tshisekedi azana kati na makila na yo, Tshisekedi azana kati ya pensée na yo, Tshisekedi azana kati ya idéologie oyo Tshisekedi asali ezana kati na yo. C'est quoi? Un état de droit. Tozo Bundela, un état de droit. Tshisekedi n'est pas mort pour moi, Tshisekedi n'est pas mort. Tant que moi j'existe, Tshisekedi existe avec moi. Tant que Manhattan tu existes, Tshisekedi existe. Tant que Pati Bofondo Azali, Tshisekedi existe parce que Tozali n'a objectif moko Congo échangé. Alors, voilà, je vous encourage le peuple congolais, Tozole là, oui bien sûr, mais non, Akoufité. Tshisekedi Akoufité, Tozali. Tshisekedi Akoufité. Voilà. Pour finir, nazo répété Matanga, ezali ngane mutu nako annoncé lisusu. Na makoki ya Congo Kimia. Soki apesingai encore chance. Soki Congo Kimia apesingai opportunité. Nako yapo nako lancer bino message koyeba mokolo nini tokotia matanga na Genève. Je répète, ba tonton bon mekakutu te kotia matanga soki bo consulter ngaite. Et je vous dis que mutu atamo côté akoki kotia matanga sans toutefois que biso bana UDPS, biso bato UDPS. Moi je suis le président du parti. Il y a UDPS en Suisse sans que na pesi communiquer te matanga ekozala te. Nazo kende Bruxelles, ceux qui na zongi Bruxelles de kotia matanga. Merci beaucoup, merci na Pati Bofondo pour la production naye. Merci nayo
On attend Congo Kimia pour na faveur grâce au bout Pessingaï pour na les kako passer message nangaï. Vraiment, je suis fier de vous. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, on a remercié tout Bazana Bisso, ok, pour la papa Etienne Tshisekedi, que ce soit na Congo, Mboka Nyosu, Mokimobimba. En tout cas, toujours les gars ensemble, pour rester branché na 3xw congokimiatv.com. Papa na Obama, Sami Samuel, Vita Kalouji na Paris, V. José Dacosta, puis na Bossani Pété, Venanga, Arsène Botango, Elanga Mpela, Richemani Hans, tous les gars toujours Segolela. En tout cas, vous restez branché 3xw congokimiatv.com. Pati Bofondo, il est là. Il est là pour tout le monde. Il y a des social, il y a tout. Alors, tous les gens, il y a des biso. Puis, mes condoléances à la famille Bofondo, Nogo Ndenge Akufi, que son âme repose en paix. Ma condoléances na. Ah oui, les famille, parce que ngai na kota na famille on a. Oui bien. Ah, les famille na ngai. La famille, là mes condoléances parce que il est qui n'angai tokena na famille Nabiso et puis vraiment c'est au cœur quoi, c'est au cœur vraiment mes condoléances, tout ça vraiment ensemble. Merci. Merci beaucoup. Alors tout ceux qui sont Nabiso Boye, Bolan Nabiso, abonnez-vous sur congokimiatv.com. Merci. Congo Kimia TV. Voir le Congo traitant. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.